Como la maman pousse, la baille m'a commis c'est ça. Donc nous avons une question. Ah, maman pousse au niveau témoin dans l'ambassade de Congo. Témoin va me faire une ambassade ngai. Pour les quota. Parce que quota répète toujours la salle d'examen. Pousse moi. Dès que ici depuis là que ngamo kona na bina na fièvre. Na koma na ndako na kikuta bana nyoso fièvre. Wana msaidia mama. Sasa leo kumsamba na mpe. Sasa la toujours kuna oyaka ndako keo. Ate no kumbe. Biso nyoso atujobe. Ba yeye ba bila na bana nyoso kuna mbazali ba bila bana nyoso. Sasa leo kudika na yoka. Ngabi sasa leo kumsamba. Ezanje nzamba zomeka kundima na ngai. Nilikola zomeka kundima na ngai. Kala kona tema tambe awa na ngai. Na bana ngai. Kolo na utopika. Amen. Topika na utoluka yo. Na kuluka na ngai maya niso ngai kanisa mpamba de na 12 jours. Sala ngai kama. Ivanda bwe. Mi bade batikala ka uti bana kena ko bazali. Na ko bazali bana na wani bale batikala. Ba bila. Papa ngai mo ko fie we kusikia ngai. Tiba zo babona ne ngai kuna mwaye zake. Nzambe. Usawa bali siko babiki. Mungu ngai mama. Na pezo tunauti konsoma ndili na mwaye. Bata ukomi o déclarer le dit les l'homme malade non ceci. Nesi. Bana. So iyo mo ko utika na. Ah. Na bali ko zika mekini na liko. Nzambe oyo ezani. Na lela na kombo basani nyoso. Na yebo lela na kombo ya na tangi papa na tangi maishi diti na lo sabo. Kodi na tangi basani nyoso. Na koma na potre na zo hata nzamba potre ko na bima apotre. Na binzamba potre. Basani ya sisi. Hata yebo ko na bima ko tena na lokoko. Le na pela ka fie. Mimonisa o passe le kinga ini. Apa ndoko la kimya na yoka. Ngongo apotre ke lo bi. Mambuzi kwa makazi swa kimya zaba zwa sana kimya umuri sikolo sikama kwe kuoka na mtu wana na sikame za sikame wewe somoki wewe to fine kimi wewe ndoko ngale bana odiachele ya wewe bana pesa yo faire sikama wana metango obele nzambe ya porte glodi pa bonponga ne omoni balamo bazwe bisana ngo makasi swakimya nzamba Josué azana yo mbala moko pe sika metomboki fièvre pesile guérison pe continue dis-le non est-ce que vous comprenez ça comment possible yes ah ni makila alibo hapo ndo mwana mama nini pe ngadi o kana zaka diabo ndo mungu sana baki toke na hospitali bani ngaba zonsa ba mwana bendeza ke zonse makila ba zonse makila ke na lobi bo simple tanga eka ka uleleza jeudi na kusali nyuso kukuta kuna akugole kama mwana uzwa papa na zwa moto na makanga moto te na zwi moto yona mwana te mwana tutike na hospitali ndani moko na zwi moto tina kipate huo na kuma na kipata pasteur jire mtaliambaki awa asake ya ata musali moko azate ata mukoko azate na bitala sata ndenga sana akausi basali na eglise bondeni ngana kusuka wa tikana na pasteur na ke kuna na ndako o azate ake pape na kisupa pe ata Jonas soka asabeli za pasa azaka na kote mami Jonas azate azako na barabara Jonas yakana te mambuzi mundu be aka papa kawo to be hati ngo nzambe Jonas Sabangi mwana bengi no ka apotre Claude abonela la tv na père abite asonga na église mundu nyosa okuta kuna abonela papa mundu azate mundu maka kuna teto be na apotre benga apotre Claude yapi allo mambuzi kaka ndengo sori na ngai okuta kimya kutikuna wana na alamu koko ana apani papa sio apotre bora kulimongo ndio kusema nobali zake ndio na kotu hadi ya ngoro hizo nasi bote hapo sasa bote sina ndio na usana wana pani sumoto leba kitina leba sio mateto ke kwa place mwana zalaki ndio mama mama oye
Si vous voulez, Alléluia. Il est net. Est-ce que vous pouvez le voir? Ça va visiter mon maillot. Même au bout du monde, malade, à dans un hôpital, à dans un endroit, partout ils sont même à un problème. Sont aussi mieux au monde de miracles. Dieu vous bénisse. Ça va m'accès sur la mais au monde dans les cas, la Congo, Amen.